Bonjour la famille, bienvenue dans notre émission Tobongisa Santé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre deuxième vidéo sur le premier secours, donc massage cardiaque. Premièrement, nos remerciements au cabinet médical Paramedit Centrum qui nous ont accordé la place pour faire notre vidéo. Merci beaucoup. Comme toujours, tokosala la vidéo na biso na lingala pona mutu nyonso tu na communauté na biso a comprendre ngo très bien parce que soko yebi ko sala massage cardiaque okoki ko sauver plusieurs vies. Toko kende directement na thème na biso kana biso ya lelo eza par exemple okuti mutu na se oko vérifier na no état ya conscience na ye. Osimbi na na maboko otunye monsieur ou madame otunye ozoyokanga soko ozoyokanga fina maboko. Soki a fini maboko na yo, donc aza conscient. Okotiaye directement na position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité na la kisaki bino ngo la fois passée. Soki a fini maboko te, ok direct kota la respiration na ye. Oko simba na mutu otomboli menton na ye. Odu mutu na yo okitisi po yo ka respiration na ye 10 secondes. Oyoki 10 secondes en même temps ozotala soki ke poitrine na ye ezomata ezokita. Soki oyoki eloko te, obengi directement secours ou obengi aide. Parce que massage cardiaque ne s'arrête pas. Soko bandi ango okokata lisusu te ti secours ekoya. Donc c'est très important ozo directement téléphone à côté pona ko benga ou directement ko luka aide mutu mususu soka zawana abenga déjà bato secours. Massage cardiaque. Déjà, la massage, il faut avoir la surface dure. Donc, il faut avoir la mabele. Ce qui a la lamba, ou kolongolaye et lamba, pour avoir la poitrine nue. Okozwa talon ya loboko na yo, oko pose ango na sternum. Oko trouver ango soki okiti ligne ya katikati ya tolo, ti place et suki. O mati mo muke po pose talon ya loboko na yo na katikati. Au placer talon ya loboko moko na sternum, loboko mususu wana obakisi likolo. Bras na yo ezala tendu. Okosala 30 compressions na profondeur ya 5 cm. Okosala 2 insufflations ou autrement dit, okotia pema 2 fois. Otombolie mutu, okangi zolo, ofongolie munoko avant otia pema. Et puis ozota la poitrine na ye. Soki mupepezo kota bien, poitrine fait mata. Après pema ya liboso, okomatisa mutu na yo po zwa pema oyo uti ko bimisa te. Po azana besoin ya oxygène. Okozwa mupepe ya likolo. Soki osilisi 2 insufflations na yo, ozongi lisusu na 30 compressions. Oko continue bongo ti bato secours bakoya. Soki omoni pema na ye ezongi, otie na position latérale de sécurité. Comme na lobaki, c'est très important, ya ko benga déjà bato secours bien avant. Ou bien soki muto azali ou akoko aider ko benga bien avant. Muto oyo ko sala secours faut placer na place moko dur pour osala massage na yo très bien. Olongoli na nubilaba avant ça la massage. Très important, okosala compression 30 fois et après, mon pépé okocha 2 fois. Et chaque fois, maintenant, il faut la tendue. J'espère que tu as kosunga bino. Encore une fois, merci beaucoup au cabinet médical Paramedit Centrum. Et nous, te mon année prochainement. À la prochaine!